HG baza trop lent. Baza vraiment trop lent. Ngamoro naza pe victime. Voilà. Baza trop lent. Na kene kapona ça la contrôle yanzoto. Mais na sala au moins 3 tours. 3 jours. 3 jours. Les arabes qui nezonga. Nazo kene na ba fortifier vananga. Je ne savais pas, donc attention ici et matakinga nazo tambola kaka bongo mais gloire à Dieu le rôle nzamba permettait kina muteza la ina ngungala ngate ya Jackie aza muto teke a salaka théâtre atika non akufi na musala soldat donc soldat akufi ba na zamba voilà omoni auto tourner biloko la duchesse ana kishasa auto tourner biloko la duchesse asilisi ngote et s'ilité. J'étais avec la duchesse. Tout ça, il y a morgue. Donc, il y a la sollicité. Donc, à Kofi na Katia Moussala, il y a un autre gouvernement. Tu es baraté, le ministre de la Culture, Arnion Sobaliga. Si tu es baraté, il y a le même esprit. Tu es baraté. Tu es petit. C'est ça. Tout ça, tu as une capacité à rejoindre que non. Dès qu'on a biso, il y a tiki par exemple, moi, c'est Nabana. Tu as chargé. Tu es cocaté. Au biso, on a tout balolé, on a la charge. Il fallait na coma. Nakekuta nouvelle on a dit non, ce n'est pas possible. Donc j'étais obligé yanga pena déplacer na kende na mona place au balobi a koufeli. Comme on effectivement notre yaya maman chérie atika kibiso bon. Mbote na balandi nyonso ya Top Media Congo boye imala mona émission na bino au bino bomesana kolanda na Top Media Congo na kombo ya to solana. Voilà, c'est le deuxième numéro depuis que nous avons essayé un peu de mettre ce nouveau cahier de charges en marche na Top Media Congo Télévision où ils allaient deuxième numéro to solana. Nous voilà pourquoi nous sommes allés chercher une grande dame, une maman au bino soboebi na kombo ya mama Top Maman Azanga génération lelo tozo ça la plateau spécial maman Chako une façon ya ko ça la témoignage naé par rapport ya maman o auti kotika biso une façon ya ko ça la lecture ya mosala naé. Nous avons tellement appris beaucoup de choses sur maman Top o bongo pe azalaki hospitalisé to meka koyeba abelaki nini do ezwaki maman aza déjà na droite na ngai. La PC Nambote. Mais avant de banda émission, il y a tellement beaucoup de personnes bazo landanga. Je pense à toi, maman Zozo, la femme de papa Noé Mabaka Lanzinga. Ma maman, bientôt nous serons à Kinshasa. Maman Deborah Lubanda, Kilo ma mère à Calgary. À toi, ma petite sœur chérie, Dada à l'international, merci beaucoup. Bien que mon tout ne commis trop petit Fobetama. Un grand merci à toi, maman Pasteur Princilia. Merci beaucoup, Ornella, la vraie. Omba, et pourquoi pas celle qu'on appelle Chako. Merci Nababig Conseil Nabino. Et pourquoi pas, il s'appelle Mobile Mwindu. Mobile Abatu, il y a l'autre là, lettre N. Hein? Yamsi Yambe, merci beaucoup parce que l'émission a assisté par Yo. Bonjour Maman Top. Bonjour beaucoup. Bonne santé. Par la grâce de Dieu, ça va. Dieu fait grâce. Maman Top, na Top Media. Et ça lui on dit. Et ça n'a bien posa parmi banana mingi. Merci beaucoup. Donc bano bazana respect envers ba maman, bano ba ibrotia mutuna place nae. Voilà, na sepeli lisusu ko yamba malisu na plateau na. Voilà, mes condoléances parce que famille artistique na ezali na matanga. Merci beaucoup. Voilà, nous avons appris que maman vous étiez souffrante. Et ezalaki nini okotaki hôpital siko komi bien ou au salika tiko sala parce que ezali moko na binonde azana ndako malili lelo. Ezali juste mon pépé moko ngo yaki. OK. En tout cas presque tout le monde a ningani. OK. Avant tokota na elangango en tout cas mon pépé ngo ekoti na ba famille penza. Siko yo ebandaki na ngate ende ko clôturer na nga. Et bakoko elongona bakoko ezibana et puis ekosukisa na ngai mais nazana nuka convalescente mais oyo akufaki tango nayoki nouvelle na ye non nazalaki vraiment touché. J'étais obligé ya ko assister ma grande sœur aimée o nalingaki mingi na kombo ya maman Jackie Chako otozobenga lomo way en tout cas paix à son âme.
Voilà, nouvelle wana, écoutez la Kiowa, puis et ça la Kiona nous parce que il n'y a pas longtemps, on a qui perdre les sous ou moko, le sous, donc chaque année il faut que nous abattions minene, il y a théâtre et royo qui ont ça la Kiona maman. Bon, Sangaliwa et ça la raka et l'oro moko. Sangaliwa c'est que ça ramtoute, Sangaliwa et ça la ramtoute sengote, Sangaliwa et ça la attitude na ngomoroka ya mawa. OK. Na ya passe. Et ça là est bien été nazala ina Angela nazo kende quelque part nazo coup de fil da benginga o maman hôtel internet na binini o na apprendre que maman chakwa finga bi non ils a fausse information tant on a commis sur place il fallait na koma na kekuta nouvelle on a bi non ce n'est pas possible donc j'étais obligé yanga pena déplacer na kende na mona place au balobi à Koufeli. Comme effectivement, notre yaya maman chérie a tika kibiso bon. Tolobani nzambe kolo mokili kolo bato azora décision na e na air alingi na moto ya sepeni. Voilà. Tolobaka gloire à Dieu. Voilà, mais pendant tout ce temps, au Tikalo, quand même, à sangoté que Azali malade, non. Toi qui sont malades, toi qui as yaya côté qui hôpital, toi qui as yaya soit Jabela qui boye, non. Car sur place wana, toi qui as sangoté, fallait balongole minou, imprudence et que balongole 3 minutes le même jour. Et par rapport à vie âge naïe. Le problème c'est quoi? Les médecins peuvent comprendre. Ok. Les médecins peuvent comprendre. On a évité au moins au Congo. Dans RDC, on a des médecins qui sont noirs, ou des Congolais, des belés, ou des Maïs. On a évité biso ba tout monde tous ara complexé na ba poso pembe yango omona ka to mona ra que so mutu pembe mutasimbi yo donc solution que je solution c'est Jésus Christ. OK. On se comprend. Amen. Donc vie à Jaya Jackie il fallait pas que l'on ait mis ça à la fois. On se comprend. Donc comme on a ba âge musu c'est un aliso opération na nzoto te. Po âge poussani. Âge comme moi likolo. Alors balongoli tous les 3 dents mbala moko. Et après, il y a l'opération qui est bien. Et après, il y a la retour. Allez, tu as un niveau. Voilà, témoignage moko oyo. Bandeko bakoki koyeba parce que yo pozali moko au peut donc travailler mingi na maman s'il faut que ça la témoignage oyo balandinion sur la Top Média Congo faut pas me comprendre maman chaque Congo azala ki ndenge nini relation ya yona yepe ezala ki comment. Maman Chako, on a bien accueilli à Jackie. Je dis comment je temps maintenant, je l'ai vu maman parce que il est temps maintenant. Maman passé un témoignage à Malam au Batubazo Kozela. Maman Chako, on a bien à Jackie. Comme Chako, on a mon Rolanga et Limois. Je me rappelle quand on a continué un groupe sans souci d'Afrique, paix à son âme. Groupe Nanga, il y a Bosso, il y a carrière Nanga. Dans le groupe sans souci, Batubayambanga, Maman Chako. Ok. Maman Chako, Bansengo, Viens Nganga Lufar, Yafio Tingoma, Maître Ton Demi, Viens Ngai Adi Muzuri, do Baza Ebelo, Bayambanga, Fololo, Oyonani, petite sœur Nanga Georgine Mosaka, na Pesi Mbote. Donc, Baya Jakim to Bayambanga. Donc, au moins, Ozaki na posa. Il y a côté loko OK quand on a groupe à grand et puis au bandi stage ti formation ba to baso former au grand voilà allez au bandi pe malamoko donc ba premier ko jouer na ba grand on se comprendre donc et ça là on a bien moko témoignage dans le Bayaya Jackie de son vivant azala ya moko boye et pas balé qui azon araleki et pas bakulutu azonga kulutu et pas bata niveau nae azala pe na niveau nae donc azai ya moko azazwa nyonso yango génération nyonso bakoma ko benga e copine na bano baye na internet ya bazo benga ka copine donc azai ya moko azai ko s'adapter noki na ba âge bato so ko zo jouer nae tu sens vraiment que non nazo jouer na moto yo azana besoin na sala musala malamu donc
azo jouer na yo avec tout son cœur. Donc elle est vraiment na ibité na ko aza yaya moko non azalaki yaya. OK. To perdre vraiment. Eh to na bandaka ko le témoignage à maman Chako. Je crois bato balanda émission na nga na loba non maman Chako lelo ndenga na mibengaka moi ça zanga génération. Ndenge ezalaki pe maman Chako. Azali vraiment yaya moko zanga génération. Voilà, s'il faut parler aussi d'un côté positif, le souvenir bien du plan professionnel au Maman Top. Moi, c'est la génération au Tikali Nango ya Maman Chako ekozala. Et là, on a cette là na yaya simplicité naie, na humble naie. Nazaki soki tant on a un contrat na Igo Boss. Nazaki so na bengi ya Jackie yaya oko intervenir. Nazana film na komi yaya bando douter. Maman Top na combien de tableaux na repé ça y est. Je me rappelle encore une fois, tu tournes na Salongo, Azalaki Bokilo ya Dada, si je ne me trompe pas, Azali Maman ya Po, ya Paco s'il vous plaît, Azalaki Maman ya Paco, donc Bokilo ya Dada Paco, Azalaki Mobali ya Dada, Dada Zako Botate, donc Maman Chako a joué na moi naye, en tout cas joué ça Dada Kitoko, donc yaya moko, ceux qui ont bengié, ceux qui ont dispo, à moins Azala déjà un engagement sous. Oh, déjà ça se voit qu'il y a vaillé. Mais ceux qui ont un engagement, mon côté, ceux qui ont bengi, répondra toujours à l'appel, oh, bengeli. Et puis, à quoi avant. Et puis, à l'aise. Alors, c'est le moussala na yo, à pressé, à banakoloba, salanga noki po, nazolingana kende, non. Alors, salam, na tina suka. Au PC, il y a caché nae, au tchèque transport nae. Et puis bon kabwani be alobi merci. Je me rappelle je me suis tourné na mobile na benga. Alobi na non nazo alobi na yeki non nazo tourner biloko Maman Top. Et puis tozala sous na film mo ba benga na ebité soki ya nani na kenaka na ndako ya Jackie. Na kenaka pa ya Jackie, na kenaka ko soe po il fallait to tourner na ndako na ye. Nde azo présenter nga pa mobile ne alobi omoni Maman Top. Mutu na yebisa ko mukomso benga na tournage na salongo ezalaki ya ye et puis to yeko sala relation na papa na biso vraiment yaya pe manakina mabela bokoko na biso penza pe ambaye na bopetenyos. Après liwa makambo bimaka ebele na ba etando ike na biso tomoni batu bazo ko sala ba interprétation na bandenge na bango na micro na ngai mutu moko alobaki ke eloko do memi mama na biso na liwa ezali négligence ya hôpital bisika boni azalaki interné mususu alobite mama eloko ebomi eza myome. Ba miso bazo kene wala na micro nanga deux personnes mais ba rumeur moko pe ezo circuler na ba réseaux sociaux que maman alongoli zeminde et bomiye nga nazali na bino ba e boko za la mieux informé pour que l'inquiétude za na mito abato bazo ko véhiculer ba message à mabe et meka kolongwa bango exactement o ememi maman na biso na liwa ezali toza ba bantu ba bantu to respecter ba mort. Voilà. En tout cas, to comme à niveau on a les Congolais, to comme à niveau on a ko respecter ba mort. Ce n'est pas bien. Pourquoi biloba loba ne toza en vie boy. Il faut to yebaka que liwa existaka. Et la parole de Dieu. Oya ki na mabele, orozonga na mabele. Preuve année Jésus-Christ ko to ya zanzambe akufaki. Combien de fois ngana yo banzete akokauka. Maman akufi eza problème oyote to komisango sujet moko boye ya koluka kofinga ya koloba de n'importe quoi ya ko créer ba problème bisika au problème ezate ce n'est pas bien to rendre ka grâce et pas nzambe to loba ke nzambe merci pour mokolo moko sepelaka kopesa biso mama lelo sepeli ko kabola biso pe na mama zo lokumu puisque c'est eza parole na yonde ekokisa mina vie ya mama. Les restes wana eza ba fertilité moko boye oyo ya koyeba na kolobango tena age ya Jackie olongola zemi. Est-ce que ça normal? C'est choquant. Est-ce que ça normal? Pourquoi? Pourquoi? Babilo connaît biloko kolanda te t'as dit babilo musoso yoki kaka o banaliser ngo tiki ngo ileki. Maman abelaki azana problème mi balongoli mino et puis ça les retour c'est tout. Voilà, merci. Je pense que vous avez compris. Ndengeni tozo kendena Maman Top, voilà, toke malembe étape par étape. Vous qui posez tant de questions sur la mort de notre qui était notre maman parce que Azali Sousouté
cause ya liwa ya maman, vous avez compris que c'est outil à partir ya mino oyo balongola qui est bino ba ebozo ko véhiculer un message à mabe. Après avoir ko véhiculer un message à mabe, à la fin vous allez gagner quoi? Bisonio soto kende to landa maman. Liwa na yekuto to moni ebo ya yo. Est-ce que to mona ngo? Voilà, maman top si donc aujourd'hui to meka kosola un peu sur ce qui concerne votre travail sécurité ya mosala na bino parce que aujourd'hui on accuse beaucoup plus babisika o bino bokenda ko s'affilier oyo bozio la ba carte ba condition kuna na ba suivi et les kakandenge nini pour que biso to meka koyeba parce que bato ebele bazo ko beta moi babi gogo na mitwa bato ke suivi nde ezo sala ke bato ebele ba meka kozongisa ka ba milimo na bango et pas encore preuve bandeko bazalaki kuna lokola papa Moyombe gauche que je cite papa nani Yandi Mouche akimaki hôpital par rapport ya oyo e banaki koleka kuna yo peut-être oza parmi bato yo bazwa ba carte kuna oyo soko oyo ki moi motu passe il faut kende herbo kendaka kuna eleka ka ndenge nini bandeko pe ba meka ko comprendre parce que lelo tozali plateau spécial maman Chako Oda Ototika biso. Voilà. Pour le moment, personnellement, dans le bobo parce que déjà une fois n'a que déjà hôpital wana HG. Nazali na besoin basalanga examen général. OK. Normalement ndé to vanda rapé boyer tout ça ba contrôle ba santé té yango monde ba liwa ils se prendre de biso. Donc il faut que ça la ba analyse ba santé, ils rapé bien et là comme tout temps monsieur là qui début ou attaquer yango déjà pour et se manifester ma casque na nzoto. Bon, nakenda ki kuna et là on repère sa conseil moké na HJ bazala moi rapide. Bazala un peu rapide, baza trop lent. Et tant mususu maman na biso Denise Nyankero première dame na pesi mbote o apesa ki biso ba carte wana peut-être hier fin du mois bazo keneka na ba bombe to pe ba reçu oyo ba soigner ki batu mais en réalité makambo izole kakuna o ba malade bazo mona to pe ba artiste ye azo e bana été HJ baza trop lent, baza vraiment trop lent ngamoko naza pe victime voilà baza trop lent na keneka pona ça la contrôle ya nzoto. Mais na salle au moins 3 tours, 3 jours. 3 jours. Et ça nazo kenena ba fortifier vraiment. Je ne savais pas donc attention ici et matakinga nazo tambola kaka bongo mais gloire à Dieu le rôle nzamba permettait kina mteza la ina ngala ngate ti mukolo ba yako yambanga ba yako mona ki tension na pesa ka komata mais ti mo zo tuna zo tambola ndi. Mais pendant 3 fois 3 jours wana nazo sala peut-être il n'y a que comme une étape wana te tu vois donc bande qu'on a biso to pe ba médecin o bazana HJ wana ba indien wana bazala pe moins rapide po bande qu'on a biso ba congolais pe ba na kati ba meka osungana bazala moins rapide oso comparer za moins rapide ba yambaka batu pe moins rapide pour et ça la rapide que santé à bateau et za la bien hôpital ce qui est comique bozo que hôpital na bato bazo kufaka pona négligence bato bazo kimaka pona négligence témoignage on a ce que za mabe lobi na lobo ko mon hôpital e kokauka bato bakolinga ngote par rapport à témoignage et or so bato no so bazo témoigner malamu pona yango que baza rapide basonere kitoko baza ba kéant et ko la paix malamu. Voilà, mais nous avons appris que maman la première dame a porté hôpital wana plainte ezali ya solo. Je ne sais pas. Nazo information n'est pas aussi quoi. Ah OK bon. Est-ce que ça est solo? Yango ngana tuni question parce que ngalo kola nazana moko ya oyo babungi sindeko yango ngana zo tuna ba question pour que les gens non nazo information na te que première dame a porté bango plainte par rapport à quoi? Par rapport à négligence pour na Jackie selon témoignage il y a ndeko na ye ba koma ki depuis 9h ba recevoir rien à 16h. Ce n'est pas bien. Déjà tant ba memi mutu bayena mutu na kamoro ya urgence ayaki ye moko te azotambola inde non bakimaki ye azali déjà faible ayaki na kamoro ya urgence baka ya urgence eza baka o ba privilégiaka mais bango ba préférer kotala ye ti 9h banda 9h ti 16h
tu jusqu'à ce que Moutaye Kokufa, ce n'est pas bien. Voilà, maman. Vous êtes vraiment contente de me comporter. Voilà, maman. Pièce européenne est marquée le plus aux maman n'habituée à qui vivante, au travail, pièce pénale donc est marquée au Timokolo Alelo. Et quoi la pièce et ça les mananeni. Ebélé. Et ebélé. Mais moi au Kobe télévision pénale, moi le solo nango ndenge et les caca et puis est marqué au pénal ma casse jusqu'au jour d'aujourd'hui sur lali au lamuki ndenge akebo na mémoire na yo ozomona. Comment est-ce que et banaki ko s'est déroulé? Bazala na contrat moko na Académie des Stars. Mutaza diriger Académie wana izalaki Mindondo paix à son âme. Voilà to Joana Mama Chakoya Jackie Bambanda. To mobala ngo tozo welela yandi mosi. Vraiment et ça qui te remarquasse to jouer vraiment sentir vraiment que premier bureau na deuxième bah oui la paix mobala yandi mosi ya libomunene wana. Donc tozo welela basi ambinga basi a Valère bah oui la yandi mosi. En tout cas ils ont moins belé en tout cas to jouer trop hein na ya Jackie. To jouer penza. Oh yo ka ko jouer. Voilà. Il y a tellement de joueurs un peu il y a des fois et bati quand qui mana on a mutu voilà, il y a Jackie à za maman à Koufina Ajni et puis atike libiso bandeko boni ou atiki bana boni. Bon, omoni bayaya baza bayaya oyo aji ya moto aboti moto taye barango. Ah OK. Moto aboti moto nde aye barake agi na ye précise ezaboy. Omoni na boti dada. Na yebi ke dada botami na neboye. Ponga na préciser ba to ponga na botaye na maternité. Voilà. Voilà. Ba ya ki baza ba ya oyo le bazo sa na ba théâtre. Iso to abana mike to olula ba na TV. Alors na ko préciser date na été. Atiki botami na aza bani bele ngapi na za parmi ba. Ah OK. Atiki bani bele. Voilà. Bele peso to lela ti lelo tozo lela. Voilà, Nayoka qui est beau sanganagi déjà depuis le jour où il est dans la Koufaki, programme et puis juste le programme non est salamité. Les gens en résidence n'est pas matonge wana, mais bisika otozo sangana. Si Dieu me fait grâce, je crois samedi na aucun là par la grâce de Dieu samedi na la wana. Mais on a vraiment toujours défilé jusqu'à là. Programme moro nano et puis samedi wana za icône. Programme négocie la mamba umbaunte. Vous comprenez? Il y a Jackie Azamuto Teke à Salaka Théâtre à Tika. Non, à Koufina Moussala. Soldat donc soldat à Koufiba na Zamba. Voilà. Au moni a auto tourner biloko à la Duchesse. La Duchesse a Nakshasa. A auto tourner biloko à la Duchesse à Siliciangote. Et Silité. J'étais avec la Duchesse. Tu sais na morgue. Donc il y a à Silicité. Donc à Koufina Katia Moussala. Donc, non. Je me rappelle encore, il y a eu une émission, Moroboué, a totalisé 50 ans de carrière. Et ça a bien mon corps. Donc, à ça, icône. Donc, à mon tout mon corps, tout coup, ça, le programme n'est pas en bas. Il faut tout ça, monter ma vanassi. Gouvernement, côté. Président, c'est côté. Ma comédien, c'est côté. Ma femme, tout. Il y a un continent, sur ma côté. Biso pe ma collègue, c'est côté. Dès que tu trouves cette solution, il y a Okunda maman na biso, notre grande sœur, notre maman Jackie Chako, qui cher ma casse pour la biso. Prévenez les artistes, comédiens, toyokani biso nyonso. Tozate que au groupe, dès que tu as un groupe na WhatsApp, non. Totia biso no so ba cotisation de cahier zo bana banana numéro 1 ceux qui tina 5e ceux qui tina 5 ceux qui 5000e comédien o ya kotia donc ba liste na ba montagne so za la wana. Maman on vous reproche souvent bo ala makasi na ba cotisation bo bungisa moko na bino mais lorsque ils sont encore na ba lui à l'hôpital ou na hôpital j'allais dire na bolingo wana penate ya kokende pour aller assister de konabino oaza malade na mbeto ya hôpital mais soki akufi je suis kingandi je suis boy et zalaka dit à quoi vous attendez seulement ce moment pour manifester votre amour au lieu ya kosalango mutoza vivant netina na bela itotala ito yandi mosa auto leka awa leli makasi to assister ete bon par rapport à Obiso Tomoni na ba télévision il a beaucoup parlé les artistes ba assister qui
tous en solidarité ma casse tolingana mingi ba possibilité des ana vraiment te mais tolingana à moi to yokate OK so to yoki to ça la vite fait on se comprend to kotanga ngote mabe to kotanga pe ba tout que intel azaki malade est-ce que yebaki to assista que notre ça on a coulisse ce qui comme il kambali wana comme muto so femme voilà et comme a déjà public voilà maman quand vous regardez monde nabino bande ko ebele ba papa ebele pe ba kei ba tiki biso des fois ceux qui botali simana bango ba famille bazotika c'est vraiment déplorable maman ba mesure nini obino bozo kozwa na mosala o na ba mabako nyonso na ba problème nyonso bozo kutana na yango pour que après mosala obino bosali moi sécurité sociale mo bo éthique là na ba famille et puis même ata et pas bana na bino tous en eloko au salatin tous en yango to senga na gouvernement na biso tant tous en abo mo ibo ba pesa biso to iba ko préparer à venir à bana na biso lobe ata to zate bana na biso ba souffrir te OK lobe ata to zate bana na biso ba koma ba mandiante pour tous sala honneur en boka partout tous tambola na RDC na nzoto tous tambola na drapeau ya RDC yango to singa gouvernement na biso to yeba te ba ministre ya culture art nyonso ba liga so be bazaka ni na même esprit to yeba te to yipte c'est ça to sani to zana incapacité ya kozwa ke non ndeko na biso ya tiki par exemple moi sina bana to zo charge te to koka te o biso mona so to balolelo ngi to mona ba charge to na bana ba koko bandaka ba ko futela tout et tout. Vous comprenez? Maman, chaque 50 ans de carrière, Banda fait il honnêteté comme 52, 53 ans, ou bien, à quoi fait locataire, c'est un sens. Un sens, Sony. A travaillé trop. Sony a mboka oyo. Il y a RDCO. Il y a un son qui a bimi. Attends, pour ça, on a son beaucoup. Mouté mama pe. Il y a Jackie à Saliming. Je m'excuse. Ako kufa locataire te ya jaka ko tika immeuble mo bozo mona vraiment non immeuble na ya mama Chako donc mo immeuble ikona mboko ye ya tika kufa ka tika kango voilà maman qu'est-ce que les gens peuvent retenir pour na Italie maman Chako na rosa lelo et maman to pas comment foutre ndaka $1000 naka locataire comment na ngeza locataire on a foutre ndaka $500 na piscine na locataire. Comme on a un locataire, changer te, n'a pas de pas monter. Vous comprenez? Vous avez besoin de monde, hein? Maman, combien d'années? Ah, maman, il en a fait 30 ans de carrière, et là, maman, tu pas c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir pour la maman Chako ou Koti Kabiso? Je sais qu'il n'y a pas que Ngaï où il fallait travailler, et ça, on a confrère, mais faut le caper au ticket la en place ba tout va me comprendre nini na motu ya maman Chako au tikoti kabiso ba comprendre nini papa na ngai et lo nini no comprendre to lo ba mingi to lemba to komana zona suka to on est suna lo ko salate na aussi ngala ba ndeko na biso poto na yebiki botika na bino bisoti to lela na bino poto banda na bino musalo to banda na bino botika bisote dès le début to banda na bino ya Jackie je crois à ça pe loko ECP di Sabino ata monko bo cancela ta pour na dernier hommage nae to le na bino elongo tina suka ti mokolo to ketika mama na biso na adresse nae ya suka merci déjà na bateau bazo le na ngai elongo neti Karine Manessa merci beaucoup na Chamoke merci beaucoup pour la participation merci na mon général maman Émilie merci beaucoup na maman Fine à la Rose Télévision merci beaucoup na Joël Tidjibi maman na Julie la beauté numérique merci beaucoup na Didier Pierre le garçon magnifique et ballon jambe merci beaucoup na Amina Tandonga la Bile ya Freddy Bill maman ya en couleur ya botaka bana bazala en couleur en tout cas merci pour bozo le lananga maman Ani merci beaucoup en tout cas bozamo ebele meilleur bis mondele balobi maman ya force tranquille quand vous merci vraiment pour bozo le lisanga vraiment merci pour na ba participation na bino en tout cas na rozala reconnaissante pour balobi ingratitude il faut ta ranguti na rozala vraiment reconnaissante envers bino na rozanga te kolobaka liloba na rozanga te koloba liloba mo pona bino ate pa nzambe attention na loba on a télévision mais
il faut naïb ça penza biloba moko pe bilobi le boko épais ça que ça toujours l'écolo. Merci beaucoup na maman Dorcas la servante de Dieu Damba Pambola bino ba mama ni mama groupe mama ni mama mobimba Nzambe ya lola amona bino Nzambe ya lola apambola bino en tout cas na lingi bino. Voilà maman entre parenthèses juste plutôt le kamoto kabona eza na constamment ko batu ebele bazo kosala yango na matanga ya ba comédien kaka ba même collègue wana au lieu bazala na mawa mais beaucoup plus ils sont là pour faire des émissions des directs na ba chaîne YouTube conseil nini moi ni nokoki kozala le pana bango parce que totally ba image ya mama Chako mais lokola ba yaki nde kosala mbongo au lieu na mawa ce n'est pas bien omoni mabe tikala mabe ko bonga mama la munte mabe pe to ko betela ngoma bokote ce n'est pas bien ba collègue to lela voilà ya Jacques aza cher pour na biso biloko na to sala ya ba distraction siko bato ba le biso ba lobani biso moto wana mawate tozo la YouTube pour la fin du mois to gagner plus ce n'est pas bien bambongo pe to tonga biso ba immeuble moto tonga des niveau na mbongo YouTube azana été to tika ba distraction na to le leje kina kimia to kene ko tika ina kimia po bande ko na biso bazola na biso par ci par là ba mona kama ke no to na souci ya mama na biso ce n'est pas bien botika biloko wana. Voilà, merci. Ça, caméraman, image. Voilà, merci. Ça. Merci beaucoup, maman. Mais permettre rien encore Wani Evelyne na compte. Ah, full option, la grande dame de Belgique. Donc on a boit qui na compte à maman top. Wani Evelyne, donc full option, la grande dame de Belgique. Merci pour Zolé Lananga et Longo. En tout cas, non, Bazolé Lananga vraiment. Batiki ngati. Voilà, merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ezala Kibongo et Sengwepa Nangai, frère Nabino Tadi, Ngala Payoya Belabino, Mama Top, moi si Azanga Génération. Mama ni mama. Mama ni mama, voilà. Bazana nous vivante, boye, il faut qu'on en profite. Il y a Kolukape, s'il faut qu'on sunga bango, to sunga bango, s'il faut qu'on participe na makamu suspo na bavi na bango, il est temps yo salango, to zelate que da zalate poto. Tozo ba photo nyonso to kangaka air to zalaka jusque là ya mama Chako nazo monaka ya ba tournage maintenant na monité pena mutu mo atie photo yena mama Chako na ndako ya mama Chako bazolia fufu. Donc voilà, il est temps ya koluka moya ya kosunga kabango. J'en profite pour dire un grand merci à qu'est-ce qui se passe? Voilà, un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noéma Bakalanzinga. Bientôt vous serez à Kinshasa. Maman, noti kelo pena, ce que moi et le kwasu keza, noti kelo pena donc oloba. Un grand merci à maman Déborah Lubanda, kilo ma mère à Calgary. Maman Déborah, tout ça la grande tout ça. Qui bien que la santé n'est pas bonne, mais je continue toujours à faire ce travail ici. Un grand merci à toi aussi, Viso le Kandi Mabia Lancel Memotona Yambo. Élisée Boati. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Hein? Moi aussi, Yande Konanga, frère Nanga, Viso le Kandi Mabia Lancel, mais des plus chinois, joyeux anniversaire. Une année de plus, ça s'est fait. Voilà, on a bois qui était Bolimbi Sangai, tant pena et permettre de traiter bois kabatmisous, mais je vous aime tant. Merci. Maman, Ozaki Nelo quoi souka? Non, Bakar, maman Nathalie Fikipo et Paul Fikipo. En tout cas, bah, merci beaucoup. Bon, Judith Koubeta. Judith Koubeta, il y a Alain Pela. Donc la femme de Alain Pela, Judith Koubeta, la japonaise. Merci beaucoup. En tout cas, Babibo Lela, Baobazo Lela. Merci Namutunyon. En tout cas, Nzambe Yalola, Azalabino, on est vraiment ensemble. Tous les layages acquis, ensemble jusqu'à ce que tu aies une adresse à Souka. Et on s'en a Malamine, merci na OLK. Initiative plus il y a maman Marie-Olive Lembe Kabila au pays à Tikarabi sauté vraiment la salutation. Lelo lokolo toi qui est spécial maman Chako na linga qui te toko to makamba maman Olive parce que kuna benande eza mulai eza ebele do linga zo biso tant ebele pas touché mais on atala ki na ndaka maman Chako na moni ba photo na moni photo na ba on penza ya jakia ki na mire na maman Marie-Olive Lembe bakanga donc c'est que maman pas ça touché ndenge mon abiso. Voilà, non, causons pour un sujet où il y a Maman Olive. Voilà, merci. J'en profite pour dire un grand merci à Madame Aimé Mbengaï depuis Suède. Madame Aimé Mbengaï, merci beaucoup pour notre passage. Conseil Nabino, Mbote, na famille. Nous avons besoin au Benganga, plus 243, 993, 60, 66, 27. Non, tu as un numéro 1, plus 243, 993, 60, 66, 27. Tu as un numéro dans WhatsApp au Benganga. Mais maman, qui c'est déjà ici? Nous avons besoin.
besoin ya ba tournage ba ko benga nasalisaki batonga naza na ba comprimé naza en convalescente mais naza ah ok mais tournage ozo sala te mama bon naza na dende ko moko ba tunainga moko za États-Unis a tuninga lobi Blandine Tatala a tuninga lobi est-ce que Maman Top Ndaza Bongo, lokola Beli, on peut l'appeler pour assister à tournage, à participer. Maman Blandine, hein? Maman Blandine Tatala depuis les États-Unis. Maman Blandine Tatala, bah, salutations depuis les États-Unis. Numéro 1, on a participation dans le pays et ça la bien. Merci beaucoup. Voilà. Bon, soit ça besoin de bon, Naza na on sala siko, na bandi siko. OK, na madame Nadège. Hein? Madame Nadège. Ozo se rappeler les choses. Madame Nadège. La patronne, big salutation na yo na Lisa Yechi. Téléphone les ana mutauti na mbongo. Voilà. Batindika. Merci beaucoup. So pour l'identité tout tient on a émission. Te nga awa fona afficher les bango ka numéro Maman Top pour na omoni pour na ko sécuriser pe maman. Eza na bande ko misusu ba kuma ko sela bango batumakam. Tetia bah condoléances nanga parce que auto perdre déjà grand-mère nayo Thérésia bah sincère condoléances na famille nyonso et pourquoi pas na famille Kazimoto oh bon tu ko perdre papa général monsieur Kazimoto Eliane Kazimoto je suis de cœur avec vous et et pardon, on a présenté peu ma condoléance à ma copine Sabine Bengo, pour perdre grand frère Maé. Bientôt là, nous allons assister à Day. On a présenté ma condoléance à vraiment ma soeur, à moi, je t'aime bien. Courage, courage, ce sont des choses qui arrivent. On a fait ça pour et puis ça, maman, puis ça. Banananga, au Bazali Pamboli, Dada international, tu bien à quelqu'un, voilà. Dada comment gagner yango komi mutu makasi bambote nanga na Princilia kanda yale Malike pourquoi pas Ornella la vraie pourquoi pas Ortini Chako na pesi mbote na kade nanga o azolia 5000 garçons na beauté na commune Lemba Eli top donc les cadets ba petit fils nanga na moni bongo Bellevue Malike pourquoi pas Anthony Salama Singa na moni bongo Theresia qui laisse Salama mobali ya mwindo Yams ngana efse nombala mwindo basala ndeni badra ya pembe poudre ya pembe alali na tra ya pembe voilà Yams Yambe merci tokaboni awa tokutani balasima bye bye